Ezalaka ba Kongomani ba tombi makambo ekoinda kake mobeti mbula mozalite kasi na moi mwalelo na ngonga ya zomi na mibale bongo liboso ya ngobila na kati bongo hotel de ville ezali bongo kontongo bandeko balandi ndenge boko mona bilili fumwa bwala alali pongite alobi jeudi moye nouvel élan camp du peuple et kokende bongo kolongola ambassade à Rwanda ezali soutenir la République démocratique du Congo bandeko likambo ya koboma bato pe komo sala makamabe oyo banguna pe baloki ya Rwanda batelemi bamimoni bangonde bali Kagame suka na République démocratique du Congo kasi bongo Mwana mboka Blanchard Mongomba CG à Nouvel Élan azanga kite komo tanga pe kopesa maloba wana ekutana ki ye bongo nango bila ponda kokele kosenga nzela te kasi koyebisa na ete keba makamabe osalaka mongoloto oto kopesa yo jeudi moye karega lokola ya batami akimi mais haya baki akobima te na frontière ya République démocratique du Congo kasi bisonde to kosukisa na Rwanda jeudi moye Putulu makotika la makala makomata nouvel élan camp du peuple badeko toyoka na kati ya ville nini mwana mboka Blanchard Mongomba CG ya nouvel élan camp du peuple alobaki patanga ki mwa mongoloto kabu ya l'homme puissant toleka. Merci beaucoup chers amis, chers camarades de la presse, chers compatriotes. Comme vous venez de le constater, ma délégation et moi-même venons de déposer une correspondance au gouvernorat de la ville de Kinshasa. Les motifs, c'est justement pour informer l'autorité municipale de la tenue d'un sit-in ce jeudi 2 juin devant le siège ou mieux devant l'ambassade du Rwanda en République démocratique du Congo. Les raisons sont simples. Comme vous le savez, notre pays, depuis plus d'une décennie, fait l'objet de l'agression par de forces négatives soutenues par les pays étrangers. Mais en tout cas, le tout dernier événement ou la toute dernière agression que nous venons de subir par le biais de M23 dénote que ces M23 ont eu le soutien total du Rwanda. Voilà pourquoi nous disons que en tant que compatriotes, en tant que Congolais, nous ne pouvons en aucun cas accepter qu'un pays agresseur se donne les luxes de... Vous savez, ils abattent un grand travail dans cette partie de la République et nous, en tant que Congolais, nous disons que c'est vrai, nous sommes dans la résistance, mais nous résistons aussi pour le respect de l'intégrité territoriale de notre pays. Voilà en bref le motif de notre présence ici au gouvernorat de la ville de Kinshasa. Est-ce que le nouvel élan sera seul ou bien il sera accompagné de mouvements citoyens aussi dans de la nation? Eh bien, ici, c'est une initiative de Nouvel Élan. Mais comme vous le savez, c'est une initiative qui est citoyenne, n'empêche que d'autres forces se joignent à nous pour marquer également leur désapprobation par rapport à ce qui se passe dans la partie Est, mais surtout soutenir nos forces armées pour tout ce qu'ils abattent dans cette partie de la République. Un appel à tous ceux qui vous suivent à travers les médias qui sont ici. Eh bien, j'en appelle aux Congolaises et Congolais qui nous suivent en ces moments de soutenir nos forces, en tout cas armées, parce qu'ils sont devant une situation de guerre, ça nous devons le reconnaître. Mais surtout, nous appelons encore le compatriote d'être présent avec nous devant l'ambassade du Rwanda ce jeudi 2 juin pour dire non à l'agression de notre pays par le Rwanda, dire non à la présence de l'ambassadeur rwandais sur le sol congolais parce que nous exigeons ici son expulsion pure et simple. Nous exigeons également le rappel de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo sur le sol rwandais. Donc voilà l'appel que nous lançons à tous les compatriotes qui nous suivent en ce moment. Voilà. Délégation Nangai Moko Toyei Awa na gouvernorat ya ville ya Kinshasa pour na kotika mokanda na biso ya information conformément na article 26 ya mobeko likodi ya ekolo na biso o elobi ete soki ba ndeko balingi ko manifester na bisika o ezali public esengeli bongo bapesa information yango nde tina ya présence na biso na oyo esika mais information yango ezali po da nini ezali
po ete mboka na biso ndenge biso bonso toyebi yango uta bambula ebele esili koleka tozalaka toujours agressé par ba force négative oyo toyebi ete bazwaka bongo lisungi ya bikolo ya bapaya pe oyo ya suka oyo euti komatisa mpenza kanda lisusu koleka ezali agression oyo esalami na nzela ya ba M23 nzoka nde ba enquête nyonso elakisi solo ete ba M23 wana bazali na soutien ya ekolo Rwanda na nsima na bango mpona koagrese ekolo na biso koboma mpe kopie nkita na biso yango biso lokola bayi ekolo ya solo tozali na résistance mais tolobi résistance ezali mpe mpona kosala ete intégrité territoriale ya ekolo na biso ekende te ebatelama na yango tolobi tobengi bakongolais bonso jeudi 2 juin tokutana liboso ya ambassade ya Rwanda epai wapi tokoloba non na agression ya ekolo na biso na mboka oyo tobengi Rwanda tokoloba non na oyo ezali bongo présence ya ambassadeur rwandais na mabele ya ekolo Congo pamba te basali soni koloba lisusu non na présence ya ambassadeur na biso ya RDC na mabele ya Rwanda pamba te tolingi lisusu te ekolo na biso akoba kotambola na bato oyo bazali ba agresseur bato bazali ba traître ya ekolo na biso Congo pe surtout ya motuya ezali po ete to soutenir to marquer soutien na biso na ba FRDC o bazali ko sala mosala ya makasi na partie ya est wana pona ko batela non seulement mondelo ya ekolo na biso mais surtout ko batela ba compatriotes o bazali ko kufa kuna atako soutien to moni ete l'état azali ko sala na ndenge oyo to lingite mais biso en tant que ba compatriotes to la kisabango bolingo na biso po ete bazala toujours makasi ya ko bunda bitumba o ezali pona intérêt ya ekolo mobimba ezali likanisi ya malamu ya ko-organiser ndenge olobi baaktivité na batendance to na lolenge nyonso mpona kosoutenir baekolo na biso mpe ba FRDC ezali likambo oyo biso tokoboya yango te pamba te ezali likambo ya mabele mais seulement tolobi ete biso tolingi te koprendre part elongo na bandeko oyo bonso bazali na kati na bloc patriotique pamba te tozali kokanisa ete biso na nouvel élan na kati ya lingomba wana oyo tobengi bongo bloc o monolithique ezali notamment na bato oyo bazali à la base ya situation oyo tozali ko décrier mbula na oyo ya PPRD FCC bazalaki à la base ya recrutement ya mouvement wana oyo tobengi ba M23 yango biso tolobi toki ko sangana na bato oyo tozomona te ke bazo jouer au même moment na ba pyromane pe ba mibimisa lisusu lokola ba sapeur pompier ezali jeu moko ezali mabe d'où lokola ezali makambo ekolo biso tolobi tokoki ko sangana esika moko na bango te si bien que tozali contre te initiative na bango tozali ko pesa soutien na initiative wana mais biso par rapport ya bitumba o tozali ko sala par rapport ya éthique par rapport ya en tout cas o ezali bongo ba principe o ezali ko conduire bitumba na biso pona bobateli ekolo tolobi ete esengeli te to sangana na bato oyo bango moko bapelisaka moto pe na sima baye ko mibimisa lokola baye balingi ko boma moto soki otali même par rapport ya processus électoral ba même ndeko na biso bazali bato bazali à la base ya hold up électoral o ememi lelo régime illégitime o tozali ko décrier lelo omoni bango wana lisusu na kati na bloc patriotique bazali ko manifester pona koloba ete balingi processus ezala malamu nzoka nde bango moko en amont bazalaki à la base ya situation o ememi ete processus oyo ebanda déjà na banungu yango omoni biso tolobi ete utakala d'ailleurs toloba yango ete bloc patriotique ezali likanisi ya ba congolais oyo tokoboya te eza droit légitime na bango ya ko exister pe ya ko mener ba activité na bango mais biso en tant que nouvel élan toko sangana na bango te na kati ya bloc patriotique wana de peur que to porter responsabilité o ezali ko peser entre autres et pas ya ba compatriotes basus bazali na kati wana et puis na suki sana po moko moni biso tolobi humblement sans ko tungisa initiative ya bandeko na biso to pesi bango chance malamu ba congolais ba soutenir mais biso en tant que nouvel élan jeudi o nde tolobi sitine na biso tokotalisa yango tokosala yango pona kotalisa na bayi ekolo na mampinga na biso ba congolais banso ete tozali elongo na bango makilo ezali ko sopana kuna ezali makila ya biso ba etotelemi awa ezali makila ya moto mosusu te
mabele oyo baza kolinga kokata kuna ezali mabele ya ngai biso oyo totelemi awa. Donc likambo wana ezali likambo oyo eza ko toucher biso na kati na motema penda makasi yango moni tolobi ete esengeli totelema to kisape oyo ya biso mongongo. Merci na Kabouya l'homme puissant. Wana bomoni bongo reportage ya Kabouya l'homme puissant na choix na libération océan du Congo. Bandeko e kontongwana banze bino soboyoki ete nouvelle élan du peuple. Yango wana jeudi moye e ko salambela na ba Kongomani boleka na koya ebele poete to bunda bino bon soboyebi ete mwana mboka premier ministre honoraire